Amen libota, amen bandimi nankolo, amen babula mina Yahweh, peuple de Dieu, boye barake sa grandeur spirituelle azali ko passer ba séjour na ye kitoko na mboka ya Angola na Luanda précisément pour na bino boye barake mokolo ya samedi 19 octobre sa grandeur spirituelle. Prophète Konde Paul Dominique, le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct à Jésus-Christ, à Kendaki, Kotala, Stade, Oyo, culte unique, Salama Mokolo, dimanche 20 octobre 2019, Komboya Stade Oyo, Stade Konke Rouge Oyo, Evan Sankunga Pays idéologie, l'homme de Dieu, sa grandeur, spirituel prophète Konde Paul Dominique, et Longo na Maman Marceline Safala, première dame mondiale, l'église Lobananzambe, Oyo Atika Kapapate, accompagner à mission. Onkolo apesa motina minaye yangwana bomoni tala ndenge mobandisi ya kitina stade tala ndenge azako visiter ndenge nini misala ekosalama ndenge tata akopere ba miracle na ye mokolo ya dimanche secondaire spirituel atambolaki ti na basale place oyo basali nyonso bakozala elongo po ete préparer culte unique au Rosalama Mokolo dimanche. Secondaire spirituel à Mekakipe, Kopé sa inscription na ingénieur de son, poète son, et à la kitoko boebi qui est mobandisi alingaka son, et à la kitoko, et à l'agréable pour Mokili monde entier et yoka message au tata à Kopé sa Mokolo ya dimanche. Boebarake Moté Joan Oazali, Moté numéro 1, deuxième personnalité église Lobananza na niveau Angola, Azaraki Malobate a expliqué Kiboé. Amém. Aqui estamos no estádio municipal dos Coqueiros, onde o profeta Konde Paul Dominique, líder fundador da Igreja Palavra de Deus, por intermédio da sua delegação em Angola, então aqui nós preferimos fazer as nossas atividades do culto da ronda pastoral. É um culto que antes foi chamado da Santa Ceia, mas diz que o homem de Deus afastou o programa da Santa Ceia por etapa, então ele ajuntou uma coisa única a nível mundial. Então restou só apenas a ronda pastoral. Então este é o local ideal onde a direção da igreja conseguimos contactar para podermos fazer aqui o nosso evento do culto amanhã, domingo, dia 20 de outubro de 2019. Obrigado. Obrigado. Nakobima ya papa mobandisi secondaire spirituel ba musicien ba sali ba obazali na stade pour na ko préparer ba matériel biloko na ndenge ba lingeka bakanga ma photo na mobandisi pour na souvenir ba mona ke mobandisi alekaki awa bandeko oyo pe ba sili musique na Luanda ba musicien ba yembi nyonso en général bango pe lisusu ba yaki pemeni ya mobandisi pour na kozwa photo souvenir pe bazwa ba conseil ya mobandisi pour boyebi ki mobandisi lié azali na la liturgie, que la son, la musique, pour Kolo après ça, les Kabouan. Angola, les airs Oningala, par ses présences à sa grandeur déjà, et Katia Moka, ma miracle belé zo salama, les bota ba savourer, présence ya Nzambe Katina Bad. Amen. Et puis, sous secondaire spirituel, ce gars qui m'a collé à un stade de Conqué Rouge, et là qui pona kotika stade oyo de maboko yankolo, la communauté secondaire spirituel, là qui n'est songo mingi, pour na bino boye barake mukonzi ayaki kopema na résidence pour être dimanche à kene culte unique. Tango to komi mokolo ya dimanche 20 octobre 2019 à wana résidence ya mobandisi. Tango mobandisi abimi elongo na mama pour être bakene na stade. Ba journaliste ba tuni papa question moko oyo ezaki pertinente bo kana mobandisi a répondre message no européen na parce que le stade de GC tuni papa ça message tenu c'est à place wana dans le préparatif mon message te on connaît on peut ça sur place. Merci. Na kokote ya mobandisi na mutuka po akene na stade Conqué Rouge pour na culte unique oyo ezalaki na impact ya osarnate tango mobandisi ya kiti car na stade boye barake lingomba déjà et sepelaki bando wa sepelai makasi mobandisi a se dirigeaki ti place oyo bavanda na basali pour na kozwa instruction spirituelle pe kobongisa culte esalama kitoko avec impact na idéologie ndenge tata apesaki mona na ye ba instruction. Côté ya stade ya mobandisi elongo na basali nyonso bandeko bobundi melangai boyoka ndenge stade monaki
animation bana ya zeke 100%. Psaume 150 oyo bondi melangai ezali lingomba oyo esalami na Ngola na mupepepe ya yemoko l'homme de Dieu lingomba eikanaki boyoka ndenge animation esalamaki. Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos e alegremo-nos. Socorri, tua bispo, e o lugar, mais passador, nós agora sabemos a vida. Amém.
Symphonie, Roi, bis, 2 Amen.